libele et comment on peut pas biso ka ba mbote boy na ba balabala ba bonsoir na biso basi ça soutien nous sommes là ti sengle moko transparent sentiment mayeno ma offert ezo beta mabo ezo pesa la biso ba mbote ko kendaka mbote apeka ofele na pesa ko na ko tala na ba me fait dire vraiment ma moto na ko futela ba mbongo publication Karine dini oui Karine a sali live mais bat va intervenir na moni mutu moko tatikali koloba Karine ke non Karine osala ye mabe azati est-ce que wana eza parce que bazo banga koloba na Karine ou bien bango pola bango etali bango te via Karine bonga te bebe etali bango te ou bien nini dans le système on senti veut dire vraiment noko rose vraiment azur vraiment mère a satisfait peu mère mais malheureusement noko déjà ba trompe de panzana na lo bengo ba trompe moi ça na ba trompe te mobile za na ba trompe bengo ba trompe panzana donc yé ba bore panzana po yé nenga zawana na limita o bota tala mo so na moni nzoto no lelo après 2 jours na no raisonner ka so na moni na no raisonner na mona kati na yo on se comprendre et surtout sur la tika Philippe au jour to zalaka wana so na moni na raisonner jour to zalaka on se comprend donc et ça la bien té c'est quoi bateau ba ko kota na ba live wana ba olinga ko tate Karine té bazo me bazo repousser sous Karine mabe moni po anine ba otala té so na memi mami bo ba mami de nous en tout cas félicitations pour félicitations pour la vidéo moi na moi ça taliti mo bala taliti sorti vidéo wana ezala ite Karine moko te muta sala tiango so que ça mutu so yi muta publier qui en tout cas azalash oui azalash oui et bon c'est mutonga qui fait Karine na nti ami mais nzoka de kine ennemi Karine no ebande ka azalash bongo yo bien bien je mima so na ennemi na yo fona ke saloka eloko bon ata yo moko po balobi muta bomi na épée pa kufa na épée peut-être yo mutaka na to ebite so yo zala ndeni eza pasi eza pe mawa na notoriété au Karine Mokonza za na ngone internet na aura au Karine Mokonza za na ngo na internet toko préféré jara biloko te ndeko ya Congo pona masolo ya culture ya Congo ka masolo ya ndule ndenge ko tambola kaka awa na micro libre oza libre loba ndenge olingi kasi kofinga te po jemima ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo o consomme information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya jemima ibele C'est avec un réel plaisir de savoir que vous êtes nombreux à être branchés, scotchés sur Congo Victoria. Eh bien, je suis là, Jemima Ibele, le gros bébé de la presse congolaise. Appelez-moi la giga, la fille qui dérange. Je crois qu'il faut gagner les sous bien parce que s'il y a des news, il y a quelque chose à parler, il y a toujours. Évidemment, on a le carapé bateau, il y a bango, na savoir na bango, na maëlle na bango, on a ndenge ba réfléchir ça la ramener vraiment bien. Alors, aujourd'hui, je vais m'entretenir avec Mouyaka solo boye bien hérité Iboula oh ya Congo température un chroniqueur très bien réfléchi Tomera Solana et puis azala rapé défenseur eza slogan oh attendez nini et kolongwa kate atasa ko lobela suma makarine te mais kombe tikala kaka toko solango to lobela nini par rapport à mutakalisation publication oh ya Karine Mokonzi tozo yebate ba question ebele sur yango nani a publié est-ce que ba publier Karine ou bien Karine mon ami publié pour na buzz et puis la question sous ezali pourquoi ce Karine a fait le comment comme B tout le monde a raté na part à bateau soit disant bazala na ye baba na membre ba ma autorité la Chine en bref ba soutenir la Kaité est-ce que ba on bazala ka pour la ba éloge
baza pour la critique to comme capé ko solango évidemment le coup la paix actualité oblige tout le monde qui fait rigoler avec la émission Virginie Manganga makamso loba ki wana non mais capé au côté là son hérité ibula je te remercie beaucoup Gisolo qui est dans cette caméra hein balobi Gisolo donc yo moto Simba pena Congo Vito et ata boyende ni Giso Zawana et aussi merci beaucoup à Moïse le prof donc yepé pour la montage merci à notre boss Chibe Koumaluta le vrai pétrolier de Dallas merci encore une fois Barbara na tanga passo ba soutenir yo ba ngonde libota merci pena na mon vieux ado senga maître sengi ki ngasa ni toujours na kobosa na jamais mon vieux merci à Dadi Mabi Mokola Mombe na Paris mon grand frère David de lutte doudou de caractère na koyoka maman la kosala western et na monate et aussi merci maman Belgique Léa 2 la dame de cœur merci maman Belgique 4 ma conseillère comité clé à sala merci na Willy Class na Hollande batous pour ngara Jemima Ibele ngala bino voilà donc solo ya fungolanga to solo la na hérité ibula muyaka solo to solo mutuka moko yoka sona eko na été ndeko Weranson hérité ibula bonjour. Ouais, bonjour Jemima Ibele, bonjour na bandeko nyonso baolanda biso na Congo Victoria. En tout cas, héritier Ibula yeyo, muyaka na bango nyonso après job poster ezalaka ne héritier Ibula. En tout cas, bandeko nyonso balinga héritier Ibula quand neto lobaka la coutumière. En tout cas, bo s'abonner massivement na Congo Victoria. Et ko sala kito connaît leng na moni peso kende bien. Peso kende bien to comme dans un ND donc ça va déjà donc. Ah, quand c'est un système à mikolo, si on a cliqué awa na mona musika. Oh, eza le pani. Eza ba nete o loma bana olata. Nani? Papa loma bana to nete moi. Ah, bana mona ngwa. Yango. Oh. Otala lecte général oui rabeti. Dans micro na sala yango. Po na no sala be mission to zaka na torche. Sur ton moniteur et comme moi batu balandi landi moi trop il y a comme ça il a suko donc talara fly donc junior la PC junior l'a mis de fly pendant 20 ans donc on est basala et héritier ibula on a qui laisse ba pour tirer ba malinette à boyer donc ka bisomi ba na Kinshasa pour na okanga ba faux chanteur na bato balinga culture mboke lala. Voilà, n'a pas détecté pe ba PD. Bango nyonso. Parlons de PD, tout le monde va publier de Konabiso Rodrigo. En tout cas, na ebi Rodrigo azala kana mona na micro, na ebi to mona. Mais asala que monsieur mon pe na batindela ngali pas fiyo ya mbakaye, aloba ke ngana za mobali, ba PD wana seka ba PD. Mais tout le monde va bimisi publication na bazo coucher tout le monde mususu ye mo azo nzemba pena zo yemba c'est-à-dire a yemba ba mikolo bo comprendre réaction c'est un regret et puis notre métier est un métier moins noble d'être un journaliste au côté na bandako abatu sans audience mutuka sora zappé bo akutana Jemima Ibela talia Jemima Ibela lobaka bien atikali na yo. Mais ce que là, bandeko na biso ya mibali obo se transformer na ba PD. Na ebite so baluka nini. Neti ya Jean Wana Rodriguez so inani. Ebite nga batindeli nga ngopa mokonza mboka le tout puissant champion wadol depuis La Rochelle. C'était vers 18h na taliboy. Oh. Akota bo na vidota mibali ko. Et puis moto azo coucher oh bon ça n'est pas géant hier écoute moi si à l'été na système oh mais oui moi si à l'été John na système à Joe Dimitri mais il m'a dans na mbetu oh ça dit système ya Panzero tala système on sentit veut dire vraiment noko oh rose vraiment azur vraiment mère a satisfait peu mère mais malheureusement noko déjà ba trompe de Panzana na le bengo ba trompe moi ça na ba trompe mobile za ba trompe bengo ba trompe Panzana donc yé ba bore Panzana po yé nga zawana na limite o bota pa o bota soute parce que peda bota raté pour moi nzambe nga sala biso asala biso na ba des systèmes momi ba pese bor na ya zongo ba pese na bo o ya kobimisa mwana mokili mobali ba pese lo ka zongo ba pese lo o ya kocha zemi
ozo comprendre mais siko yo mobali se transformer na kibomwasi bazuna huile ba pétiction huile ba pétiction vraiment huile et puis faut tala bolumbu yango kele elongi fanta nzoto coca toyeba te eza ndenge nini tozokoma wapi nzamba boma Sodom ba iPhone 12 Pro ba catch kasi ba iPhone yango bakangela saratola oto yo rapona ba iPhone ayibite ba journaliste on a bien iPhone esala nini nani Jemima Ibele iPhone esala ko pesa na nini ngana na telefone nga ba benyi nga na soli ba benyi appel WhatsApp na sololi na zoka code awa eza ba complexe moko boye iPhone to banana ba iPhone 1 de l'autre comme ça na 12 so yebisanga botiki Spark comme expiré mode biso nde na Congo to bosana ba biloko ozo comprendre omoni ko envier wana yango ezo boma ba jeune omoni ba jeune belé ezaka yete omona monde na média baza plein ba côté belé mais sans le savoir msu ba kota ngo na envie mutu mo be prêtre mo bo yo landa zo tindelo bala amemi on a voyage asali obo mais oh obi curieux chose curieux ba ote ko diverger ba mibali na Dubaï. C'est que Dubaï est comme cité awa moi to sala ngo bien zaté dans ce to ke Dubaï douleur na ngai aussi la kuna pour awa là ya comprendre que na auto ça système na démarche ko changer so na Dubaï ozo na gérant ka kuna mais ce ko tala et ça la passe Jemima Ibele ko mona ba mibali wa benga ba mibali ba vrai jo ba okenda na banzela wana lokoso mbongo mais lokoso mbongo ataku tongo linyo obimisa mutu ngo na famille yokoma o ngai nde na famille na biso ngai ne mna simbi famille na okoma pede yo nyoka magana yo oyo kabagano ba mbongo o bo sala pe ba mascarade bo zo bana batu ya basi bo okosaka bango yo obota na monsona ndeni o pesa ye sentiment ndeni parce que yo kuna na sima ba pe ko sentiment et puis tant ba pesa na sima yo pe koto obwaki eke wapi ekoya na mabeleti production ezate bino mibale oyo azobaka wana sima ezofana na libumu ezoboma nzoto so ofani mai bana kokitaka pampam bona olata bapampex la monde ba tomoni mais appelle la mission non tomoni te ba liste ezali oliaka na bopo melaka na bango batangi ba kombo na banani nga tambo na ba pedete parce que nga na noko na jo na marié na bala bongo yundo bongo eyeba raté na ba compagnie minene na ville ba msupa ba alliance ba PD muto aza PD a robot ate yebite loba muto yo abandi PD sika mibote la vent mais muto akoma donc abandi mati PD soka che momi na pala obota te obota te batu ba Hollande obota te nga na bala na mari nga kota mwana PD te puis na lingango te baza batu bana bango batu o ba poni ba option na bango wana mais ngai na ko fanda na bango te na ko ka bango te ba kombo ba otanga déjà ozo yoka bango déjà ya banani batanyi na otanga boga wapi émission moko muntu wimo comme tout ça là kango batangi boga de la presse te asala ti confusion mais la yoka kate boga noko na kamwe bangi basambusela ngande boga memaka 4 à 5 momi bagenzela mai bagé fêté puis boga pembe na les padres linga ba je wana te moto ya mbalinga ba boga vrai noko ndenge mkite parce que tozaka na ba staff to fandaka nga fandaka na ba noko voilà merci beaucoup ba noko to lo basiko likambu ya Karine Mokondi même que Karine Mokondi bozala rappel la relation bien ozalaka pe défenseur so po longwa na une position na haute première vue parce que biso tout à la kin to ba kapso to ba bwakele biso ngo ya ko bwakela o taka be côté lui première vue héritier ibula tanga mona kango et ça qui onde otika na ata moi 2 minutes de silence pour la vidéo wana eza pasi eza pe mawa na notoriété o Karine Mokonzi aza nango na internet na aura o Karine Mokonzi aza nango na internet toko préféré jara biloko te toko betela ngo maboko te parce que ya mutaka eza vidéo moko bo eza nango na base te
bato ne bani ba amplifier yango ozo comprendre et na tala tu ba vidéo bimat je te lâcherai pe bima yo yebi ozo comprendre ba bon abelian ba fait ne bima yo yebi ozo comprendre donc eza lo mo eza na bezité poza na poitrine donc poitrine ndenge za wana mais ça kana batu et là on essaie batu passer comment on a ba système ba système on est là kitoko yo OCP nango bandeko bato bakoloba ke basepeli ngai na video nani na sepeli eloko te oyebi mpo nini parce que Karine ako prouve bato babeza boye te parce que Karine Mokonzi a beaucoup fait Karine Mokonzi asala mpe na bamusicien mosusu basala succès taka ayemba na Kofi Karine Mokonzi ayemba na Kofi Olomide Quadra Ramani Dobolo King bato baoluka bafitini na Kofi baoya na bakinshasa mais siko Karine Mokonzi nga prouver biso na ni na vidéo wana mais tout ça le bao ba publier musu ba le bao yemoka mi publier parce total ngo pe bien photo o ba publier to vidéo o ba publier ça emona na o yemoka o seka na yo bina boninga na bo c'est que yemoka mi publier yemoka mi yebi mais oui yemoka mi yebi héritier o maintenant lo ba makambo za solo tia lo kuta yemo ngana totalite bachela biso vidéo yango otala bandeko pe batala ba juger timtuto azala ngodia bomba otie sunde kasi ba rebandela kotala parce que vidéo oyo elle rwande to fa no boy prof tiango na permet ba mona on tota ce qui est mort ta message là pour yemo zo chabo so ka zaji mobali photo mona nyonso tena na lobi ke parti msupezali te parti msupezali ngo te wana ba montage ba ko monter na bango kaka ya ba montage tala omoni bato balinga Jemima Ibele te bazela ko na mabe oyebi yo Juba okatoka ata boye. Juba okatoka boye. Sebe longa la osala. Lutelo siko mutakala ya nani? Ndaku na kyotikela ba batala. Ya solo. Ete bula ye monite na bwa keliomba. Voilà. Ba lutelo siko mutakala ya momi moko boye, ba coller, ba boati. Ba salir personnalité na yo, image na yo ekufi. Omoni lelo makambo ezo salama. 20 ans après, to 10 ans après. Karine Mokonzi a se retrouver na ndako ya libala na bana internet c'est comme ça mokili mukie lelo ka mwana Karine akobima boya osala toka a tomber journaliste alobika lelo mwa mabe babimisa bitala vidéo kuta maman na salaka yango bato bakita bamata ne bato baloba Karine Mokonzi za mwasi akozana ndako ya libala mais sikoyo omoni ba mama kala to basi akala ezala po mona ta libele ne zaka difficile ata sous-vêtement lelo biso sous-vêtement comme bonjour libele et comment ko pepa biso ka ba mbote boy na ba balabala ba bonsoir na biso basi sa soutien nous soit là ti sengle moko transparent sentiment mayeno ma ofe ezo beta mabu ezo pesa la biso ba mbote ko kendaka mbote apeka ofele na pesi ko na ko tala na ba me fait dire vraiment makamboto na ko futela ba mbongo tokomi komona ngo boye no sepelato no sepelate na sepelane nga na ngo na palente nga na mère na palente biloko balabala na kanga misu malgré un mot faut grataka pour na longola mo ba stress mais ça pondu mabe ya mandunda mwande mwa tevele na bia yo bi ponda ma desine za kitoko tuna batadia ba kongo ça diarrhée diarrhée te nga kuna linga diarrhée pe sokola libumu yo bango te tala sala constant so betata 4 jours ça zongote so leki libumu be sala eleng okofa na tola boye ata mutu obeta portio atikelo na ota na sisa na ezaka lengi mutu akosa ote comme ma question est celle-ci publication Karine dit oui Karine a sali live mais bat va intervenir na moni mutu moko tatikali ko ba Karine ke no Karine osala e mabe azati est-ce que wana eza parce que bazo banga koloba na Karine ou bien bango pola bango etali bango te via Karine bonga te bebe etali bango te ou bien nini omoni soko linga mutu Jemima Ibele na linga Jemima makasi na linga pena ya Jemima Ibele pa linga ka ibula so moni nga na erreur moko olobananga ngai santé déranger nga to kutana ebisinga okondi boy ponani e déranger ka makasi ebisinga so moni moete yaka na mema o papa pasteur na biso bokutana boso
qu'est-ce qui se passe parce que mon na na état oyo oyebele nga été ce que ça bandeko o ba moni Karine akwei na mbeba moko boy tango sala live bino fallait boya bo atateye poye baté jo bo aye baté bino bo sepelité que à la prochaine occasion son a répété le côté se retirer to tikayo mais bino boye bo mo porter main forte or bozo aider mais bozo bomaye ni la mona quand bike vidéo makambu tika oleki bango wana bengati na age na so ima mwana na ye ya mwasi to leki na ba publier bongo mabelo wana ba chango libanda bongo ya osepela ebi mabelo wana ba tu combien ba misina ba $2000 po ba chabas na ndako c'est ça mais sikoyo et alors et comme ils ont expolié ka bon internet à la portée de tout le monde muté bela respecter Jemima po nenga mona ko boye mais so ko mona nzoto na tala mo so na moni nzoto no lelo après 2 jours on a raisonné so na moni on a raisonné na mona kati na yo ozo comprendre et surtout sur la tika Philippe au jour to zalaka wana so na moni on a raisonné jour to zalaka ozo comprendre donc et ça la bien té c'est quoi bateau ba ko kota na ba live wana ba olinga ko tate Karine te bazo repousser sous Karine mabe moni po anini ba otala te so na memi mami po ba mami de nous en tout cas félicitations pour la vidéo moi non moi ça taliti mobile taliti pour na habiter vidéo wana sur le sens positif et PCP mbongo pour na ndeni kemi balit banoko ne bazana par correspondance à maman Karine en tout cas na mona libelo na fona melango ka fona zonga vraiment le roi bébé Daniel fona melara ozo mona so ego portele pe moi makamu mais pour nga a profiter na ngote parce que ba tunyo so ba ya na profit ozo comprendre sorti vidéo wana ezala que Karine mo te muta sala tiango so que za mutu so yi muta publier qui en tout cas azalash oui azalash. Oui. Et bon, c'est un qui fait Karine un ami, mais on a des ennemis. Karine a bandé. Quand ça lâche. Bon, bien, j'ai mis ma son ennemi na yo. Faut que ça l'aura l'aura bon. Atayo mon repos, balobi muta bomi na épée pas kufa na épée. Peut-être yo mutaka na notre éviter so yo zala ndenin. Po oyo sali ya moninga, so oyo ba osali oza plus pire. On se comprend. Moi soyo chaîne page liko nango makambweza a komaki déjà 2 jours avant vidéo bima que tantine Rita to moni ma belle na yo ozakane na tolo munene bo tantine Rita le ko banga te to ko boaka donc c'est que bazali dans la vidéo après 2 jours ne babi misiango et mona ke no muto aki vers Karine so que Karine me publié te adaki na ye monguna o moni elo mususu akosa vidéo msu pour na partenaire na ye mais ça dit que mutu mo bonne Karine ala moso mutu e po batu ba pas Karine ba mabe mutu batu musu ba ka na mbongo na ye na masolo na ye na bilamba na yo pesa Karine donc ayo envoûter Karine so Karine pas ko bossa na pe chomo mais or ba tinda ki na système tant à récupérer pas vidéo mso sali nem so tinda la mutu na ye mais yo ozui o copier yango OK o sali muninga mabe eza na mabete mais lobby o bomba nini po mutu o sali Karine boy so pesa ye moko en tout cas ça la honte mais so za mutu asalier nzamba ofute autrement au moni ndeko moko obi avec si maman Charlotte passe c'est une dame qui prie moi ça m'a bondé abonde la makasi au moni je mima ibele na émission na micro na yo na micro libre na lobaka makambo na binga na préférer Karine Mokonzi ya musicienne non Karine Mokonzi ba clash ya babuzoba o ya pamba o robot la Karine on a eza buzoba mais ce sont des bêtises maman nabia mutulora Armand Mokonza fandi bo amoni libela Karine bande konaye famille ba mie connaissance o batanga camarade ya papa na général Mokonzi mais moi si toi tu n'as pas une PK vidéo hein mais sous ba publier ça me souvent ta Karine te amisambo sa bongo yango na lobati nyango na lobiti c'est pour moi bote ko lobaka boy vidéo ba publier ke yebana ka mais yemo ka tsaki vidéo ba osala boy yemo ko lobia kasi yango na lobiti ke yango na zungise suna maloba na biso te zaki mutu ne mutayi ba ki vidéo nda publier Karine nzamba ofuta yi babi mutu abomaka na epeye pa okufaka na epeye yana ute ko loba na pas ces anines
na ba prière ya maman Charlotte asalaka. Maman Charlotte tout le temps azana ba prière pour na vie ya Karine. Karine mokonza tambola malamu, Karine mokonza zalaboy, Karine mokonza salaboy. Maintenant quand on a que maman zolo ba pa na mona na ezokokisa mate. Et ça la pasite. Batebe ba batala maman na ba prière o ça les anga mutuna makolo. Pour nini? Fala bandana na ndaku na ye. Nakata ote maman Charlotte auto sala live moka na tonga lelo ati banzi manzambe. Mais na tangi ba commentaire botiko saka na nzambe. Et est-ce que au moni so ekoti confusion. Te mais oko nzambe maman Charlotte en doute te. Wana za mwana. Aza mwana. Maman osala nzambe. Soki réellement maman Charlotte asala nzambe. Ata bino bobolati se misapetali ete za bino na nzambe na bino. Ba pasteur o bateaka biso bazana ba vie na bango privé basalaka. Ozo comprendre. Wana za vie privée ya mwana ya maman. Eza maman te muta sali. Oh maman reporté pas à moi non parce que au moins Karine Mokonza zo vivre na sous l'onction divine ya maman na ye na ba prière à maman na ye mais sorti azo négliger ba prière pe ya maman ke banza ba ko frapper na nenga mabe na biso vérité parce que la prière à maman ne maman zo bomba Karine mais sorti za que Karine a osala ngo na nenga ga ya kimokili eza mabe nzamba frapper c'est l'hérité Ibula aux amouteux au la peine ni la Chine kenda selon yo est-ce que la Chine est sunga Karine ata mukete ba sunga be aussi so bo sunga mutu c'est le plan financement bo pese mbongo c'est le plan financier que sur le plan ya conseil bozala na binoté botika ka bongo pour la bango oui à Karine etika oui jamais comme non au moins a déjà un place ba petit si Karine en live leur botika Karine yo Karine le quoi raté on peut ça peut conseil ba banga te au moins mutu azarane so ebise tika te na sala po ba bandaki eza na ngoton on se comprendre pour un peu Karine azaka en direct mais sorti aux yeux na privé na PV obeni Karine de bosolane bien ya tala yoka mais ko sala on a direct te yaka na PV sola na mutu mona to sala be mission boy to kotaka de na casquette mususu maintenant ba opekisa mutu ezaka mo passer aloko la basara to la ta bakanga bango ezaki ndeni ba opekisa tika ba direct on sa bote maintenant uli kame yaki comme ça na ezaka ndeko douleur tangu mabe yaki to mona yi o komati lelo pe to moni o ezaka koma mutu ayaki apporter main forte lelo bazana e wapi lelo zongi mopanza la baronne par la région de Bango bien c'est la carrière ayeba kité donc yango moni que batu o ba soutenir Karine surtout la Chine oyebi depuis la Chine ya to lo bango na be mission Jemima ba komba bana membre kundama ba mama autorité ba yoka na soute et comme la Chine ne bo sala be bo like bo kota bo zonga mais quand vous venez aussi dans des directs boya rappel ko participer bo pesa ba contribution ya bien bon mami to mona ki mami batika yo mami oleki ba en tout cas beauté wana est-ce que deba mi ko comme comment chérie doudou bazo yembango pe c'est pas normal tu te côté ba bilo mseza mabe tu te côté ya romona ba bilo ka bongo yango esenga na nini esenga siko na bandeko o balinga Karine o bazara na la Chine wana ba mekempe au moins papa matonde lo wana lo bokala minte bo mona Karine okota full ka ba bilo ba vidéo ka sezaini eza no ka ba makambo yo do ba promeditate ngo déjà po ba bete non elo mo reza ezoya donc ba lobela tango donc en tout cas la Chine bo ça l'effort bo sunga mami bo sunga e kozala important parce que bino ba botika moi au top ne bo lobaka en tout cas tant beaucoup peut ça peut système côté peut ça conseil pour kozala bien parce que sorti Karine lelo a déraillé ba ko sekande bino na maloba o boloba na ba direct ba mama musu bazana ba mama mikolo o ba ko pesa Karine Mokonzi conseil mais ba ko karaté yana mutu musu mona mama mo ka bengo ibula o moni kuna a benga ngape 30-50 minutes azunanga matanko ata $10 ne na liate
Mais évitez à tout ça, crédit paye cher. Méga, et mon père courait, c'était le placement chargé de chombo foutila. Azo benga ta ebele. Ngai mo soko sa musana kuna tozo lia, sozo mena whisky ko benga ngai te. Ko benga ngai te, ngana responsable nga ko ba bêtise te. Azio minutes combien? 50 minutes. Oh, ba musuna zwa na bo excuse nga ba tututé. Ba musuna zwa ma so na yotika bona che awa. Na che ku meli bo lo bana ye nga kamina bo. Trop c'est trop. Mais oui. Eza bilo musupo bilo mo ba bisa Karine bokoka te mais boya ka pa na biso. Eh, yanga nena ni fulu. Poubelle na ya mara nyonso. Non. En tout cas so mabezali PV. Solo na la baronne ayoka yo. Ayoka na ye. Elle pas pas yoka. Ayoka na la baronne, ayoka na wana mutu na biso ya 4 biso rotika ete tozana e. Parce que l'homme c'est pas tout monde tolo baboy. Au cas moi la Chine et finga. Ah biso to na kan to ba vrai. To soka sali mabe eza mabe. Mais oui, oh. Mais soka eza mabe, bon pourquoi to zo mabe to pakolango couleur. Non, to kopesa espace T. Et tant que toi, journaliste averti et puis avéré, non? Et le raison mon ami Soubeza mabe, faut toi critiquer yango. Et que souma pendeko. Si tu critiquer, tu te tika bande comme Souba critiquer Karine. So biso, ba sa be miso biso ko loba te. Et ça le kuta, non. Qui s'enjoy comme des sujets naé. Ah, bango zala bango ba profiter bon pour ba zo ba là. Po ba chaîne benga bango mo 50 yé ati a lobit. Tant à lobby à celle bon ba vie moi 20 000 vie bon ba sepeli tout bato bele ba profiter na ba malheur à batu bazanga ba malheur à batu surtout mi takala ba musu jouer ko bima bato ba ko kima ya ba leti wana tika gemima voilà merci beaucoup on tend vers la fin de cette émission mais na ozanga te pona le banolo na tout moi question to la émission o na nyalekana ki le padre moto ya Yambo na et pas ya Virginie Manganga makamso le baki na simbaki 3 points. Ya kosala ya kosenga ayemba hymne national na ndenga kifere. Deuxième point, o ebimi na internet que non, ntoko Gezma weta Kabila rabash akabela ba cheki $100, Ferrego la pesi ba cheki $20. Troisième point, o ya lobi que désormais na ba concert à batu nyon surtout sera monique fa que des concerts à mutu o akoya. Est-ce que attends la concert pas fali akoya on est la question ya mutu mo na pota tinanga na tuna alors tout ba non na makam oyo ya hymne national idée wana offert ego la zone ngasale da pona approuver batu ibe na ndengene mo kala saka ke la patriote te non eza ko prouver batu te faire ego la aza patrimoine ya mboka baza batu ba présentera biso valablement libanda ya mboka faire ego la soka s'inspira ki na ko salarial, il a bien précisé. À lobby boy, à lobby, ngai hymne national oyo, ceux qui n'ont remixé parce qu'il n'a été inspiré par Beyoncé. N'a été inspiré par Beyoncé. N'a pas hymne national ya mboka na biso. Bayemba ngo etikala boy, efandara boy. Menga na lingi na remixé on a yemba ngo suko na kifere gola. Akoyemba yango na bana ina déjà zoki projet kende kotika. Bana ina ba yeba neni ba ko penser ko bango batangela musique mais tant que patriote pour ça eloka bongo faut senga permission te o ko senga permission nini ya le bibi que non est na ko senga na ba konza mboka ya na eza imi ya mboka ti bongo yo ya boye bongo soki yo mbengo na ndenge mobo e baby par exemple le pire ko ya na ndenga faux po batu lelo 12 comment on ba combat et comment faire ego la tanga bimisi projet na e ezaba projet ka artiste mo wela mbangu pa te studio ate wela o salango ozomona faire ego la bi a remixer biso hymne national fa senga autorisation omoni après madiata o ayemba zairwa et aux astro faire ego la ozomona eza initiative mo ya malamu parce que faire ego la za patrimoine a raisonner aboyi na ye ndenge zala basangisi batu bapesi bino bambongo po boyemba ba chanson moko patriotique mais ya osala yango na propre fond na ye moko mbongo na ye moko na studio na ye moko ayembi atie yango batu bayoka c'est tout où est le mal eza Gemima Ibele le mal te on a tout non ah voilà yango na répondre voilà côté suko ya Sony o faire rigola pesa mutu pa $20 Sony ya nini bino bolingaka ko encourager batu na mabe
$20, faire appeler ça $20. Bon, on attend les bimati dans la vidéo, ça qui 20. Faire appeler si batu $20, 20. $20. Tu as combien? Ça qui $100. Il y a pas de décision. Alors, biso dans la ville, bah chèque bandozoara $20. Bandozoara $20 soit dans la ville. Bandozoara $60 te. Yaya, au moins il loy nenga zaboué, a outil palin. Moi na njila tongo. Na pesi mon via 200 motomètres bebazibe ba chafu monango. Njilo na nenga mokete. Sikoyo, a outil njil aero luga ko a osa cop. Mutote kita. Poisonine là. Mais si on a salé l'oroté, si on va payer $20, où est le mal? Nous, on va payer 100 points. Mais les bons $20, on combien? Non, bien, faire ça affaire sociale. Bon artiste Mboka, yécheg on a déjà quota son mata c'est d'affaires. Yécheg on a loba. Abundela peut faire la banzela. La nzela wapi. Wana musique à kala, musique à lelo za sumaka mwana te. Soko bundela artiste, yaka ba chelo micro, loba na TV. Yango là c'est que guerrier. Vous comprenez? Et alors abisonné de premier groupe FG Fan Soutien Monde composé par Shérif Kachiko l'image de la terre. Jean-Paul Binda Mastati toujours plus beau. Barana ba Guy Denise tant ba soutenir Héritier Iboula parce que Héritier Iboula a osala musala moto qui na onde okolia. Yo lingi na moto ki moto o bénéficier ga boy. Ba chèque wana to ko pesa bango crédité. Faire ego la donner $100. Le chèque wana za ti liboso ndazo ganga. Et puis c'est que tu as gagné le héritier à Raboété. Il y a eu le Gaze, mais il a prononcé le nom de héritier. Tu as le big Gaze pour la banque, tu as comme Gaze, tu as mon image, mon Gaze a payé $100. Il y a un lobby. Bon, comparer à Gaze, n'a pas fait. Qu'est-ce que tu as niveau Gaze a payé $100? Niveau à Gaze. Bon, offert à Kabela chaque temps. Chaque temps. Quand tu es bien, tu as monnaie $20, t'es papa. On a dit $20, bah tu as la image, parce que tu as $20. J'ai lobby, yo fait rigolo da grand beau parce que tu $20. J'ai belé. Non, baba kamu faire baba chege balo. Quand il y a une investigation là, baba chege balo baki. Investigation ba chege balo bio money $20. Là baba chege là de mon chege wapi $20 ngo. Non mon ba wa. Mbongo siko yo ki chege gangi $20. Yo kasi nga mom na lo bango. To monongo partout na ba page ba tiango mononga. Ça a déjà tout dit, alors ba tiango une émission. Keza kini. Abi que non la pesi bango 100 mais ba le 22 on a côté le bon on a poche abimisa bi cette fois-ci à partir le bando zora ba 29 ba 29 bango ba tikali ba tu ya 40 000 ba chegi ba tema ba ta 40 000 na lobi on a franc congolais 40 000 c'est faire asilika qui est pas comme anifa bon mais ça fait très mal muto sali est vrai donc na rolo bani mutu oyo apesi na propre na souci na ye bien na foi na ye abimisi mbongo na kabeli bino. Oh, à cause de $100, on a tiango plein de carburant. Tu as dit $100, on a payé une marque où tu as un carburant. Tu as déjà pour le nabiso. Mais si tu as kabeli bino, bobundi na bino te, bo sale lo te po bo ganga faire ba payer $100. Bo ebi combien faire ego la vase à $100 wana? Avant un bon on nga souffre. Faire ego la pas un bon ko ta fa beta concert. Faut pas produire, il faut faire faut que studio. Misa là dans studio chez Gola li no so na boîte, so na tin pièce, ba kabelo $100. Au sein de l'auto bundité. Après j'ai mis ma belle bino bozo repousser ba tout le roi bon. Biso tu na tout dans des questions, ça musana nga. La minute j'ai fait mon boulot. Mon boulot, na tout dans des questions. Binonde ya bon yo okoko tout dans toute question na ti. Ya nga na yo tout. Na mo na sala analyse na lobeli yango. Na tena vidéo wana. Na tena vidéo so ni na tindelo bocha. Yes oh. $100 et monani. Télévision la radio té. $100 $20 ku batanga na munoko monani té bon $100. Na vidéo ba kati re circuler na internet na komba faire. Faire rigolo ce n'est pas n'importe qui. Faire rigolo c'est un patrimoine. So bazumu 29 ba da mégareza makamu. Voilà. Mais bazo fait. Voilà. Idée à faire rigolo à Stobi que derrière ça bon va communiquer sur pas mon concert mon PB tu vas CP naya tout le bac faire rigolo peut te toser peut mon concert a fallu pour pas mais l'artiste était mazada libre tant à lobby déjà lobby avec mutongo banga été que non ndenga ya bongo aleke na koyemba banga été donc bayuma ba vida kala oyebite ba bela yimitu
après bayuma ba vide kala ozo momi nanga ozu momi no kabie pa jomo po bolia ne bala est-ce que jo wana rolia momi wana te wana nanya mais bayuma te akata bango bataso ba makasi wana subino kata ye ataso ba makasi tant balanda ba yeba to isa ba robela mutu tant to ye bayuma si ba vide kala allez sur avec kata ye ataso ba makasi on est gens ala kuluna abi kata ye ataso ba makasi kuluna so simba lichette akata ye poaza zoba makasi takuta tokuta na ma lichette ozo kana makasi bayuma te ozo kana makasi kata ye poaza zoba makasi silogan barobela mitu bayuma bavida kala yango ne makambo mais awa ici bango te babanga te tanga roya bapo bango balengaka présence à faire eloba na opachere fitan faire oye mana wenye biso to fai na biso boye na sekuna pa pachere fingati. Voilà, non, merci beaucoup. To comme na suka mo moni ke hérité ibu la pesa da position à Goloa. Position nini bino bomisaka batu ndingo ke bato ko peke obo mafali mure ya kiltine ngana boma nani ba wario na butu na ba artiste mboka artiste na ke no do boma ngana boma ka ete nazala na roza ta deuxième et troisième allo téléphone bima na loba na sala ba analyse makasi monde ntse ba biki no ba wario ba leki ba golo na ebele na yebi onte monde ntse ba sene ba wario ba leki ba golo pesanga montana bango ba golo ba wanga bango bazé belé kasi pesanga montana ba ka de ba s'abonner na chaîne bo ba golo ba s'abonner mu qui sur 250K combien ya faire bon est-ce que ba muto kutu ba s'abonner belé ta cheloko abetara 1 million de vues na inerte abeta ngoto on a 2 heures ba pesa biso kutu défi na 24 heures ba beta 1 million de vues ba rupa ba abonné ba sala na bango loko te saka ki artiste cheloko bien batu batala c'est tout to ke na ba abonné beta la musique te yemba nde binande betande yango nde makambu ozo comprendre ndenge so harmonie na dynastie zo kuya fait peur aux gens batu ba ko ba on faire à sali 2 sorties médiatiques très responsables ya batu na yepe kakati ya batu ne kane Charlie Prince mutu na ye Virginie Manganga mutu na ye yepa le kaka pa batu na po bino bokoma ko codifier batu yepa le kaka pa batu ne kuna kutu bachaka batu libre te bachaka donc oza kuna droit kutu ta ko tuna ba hors question ozo comprendre oaka na droit Charlie Prince na moyen question mabete ki ya bien o faire rigola ne batu be ba se plaindre po betaka banze mutu na français bona bo mais pas Virginie Manganga au moins peke no ba question tout préparé. T'es préparé. So ba question ça dit préparé. Au moins ni ngakuna oloba erreur moi za une émission on attend faire gola ABC Virginie qui a oyemba na déplit. Virginie fa tout na dynastie ton album ya déplit. Aleka qui so ça dit préparé et ngozala. Et là là c'est ça dit préparé. On se comprend. Pendant le sens les a koto musuku so question poser la question ba kanika eloni. Maman yo mo changer question. Ada obeti fopo na suka système a ebisa yo kenanga bo pa loba pa direct émission yo kenanga bonene tu comprends akata bon poizo ba makasi comme na suka émission kala voilà comme na suka émission hérité ebule ba comprendre autolobby un dernier mot les bonnes choses ne durent jamais. Voilà, merci beaucoup na bande réunion sur bazuite en Kolanda bis en tout cas bon continuer toujours ko s'abonner et la chaîne peut repopoler na commentaires après ba popolanga na sali bango nini soto lobi makama malamu pona ndeko na biso Karine Mokonzi to bomie muto alingaka muto alobane vérité maman muto afinyo na public muto afinyo na public so alinga sengo pardon aleka peka na public aloba ozo comprendre jemima sur batu sur la Chine ba kofinga na ba commentaire ça n'engage que bango c'est que bango baza ba lâche ozo comprendre ponga lobi makambo eza normal ba excuser nga na lobi makambo eza vrai pona ndeko na biso la baronne Karine Mokonzi toti ko dérailler te poza ndeko na biso photo zong sa makambo nyoso na place nango et puis Karine Mokonzi se lancer na ba featuring Karine Mokonzi manager a outi poto ye pona yo mais c'est que la Chine on va y barater mais ambassade la pas Karine quand ba binisa ba mbongo ba contribuer ba pesa pona Karine ba y barater que mbongo peut faire ça après retour il y a bité que mutumo ya la Chine ko za pe Karine Mokonzi produire pe concert mobo
Ba village c'était maison le ba beta. Et puis au sein la Karine. Ouais ba au sein la Karine. Faut au sein la Karine. Concert moi pe na jonga wana bebe Karine mokonza o beta ko sala bien. Bino bolingo c'est la Karine neni. Oh kabuzoba. Oh non 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 non. Or finganga tant pis. Voilà ba remerciement. Na pesi ba tutu balandi biso mbote. Question ne pe nga kanda don. Na pesi ba tutu balandi biso mbote. Numéro de téléphone plus 243 89 95 59 158 plus 243 89 95 59 158. Mutu olinga Karine. Alors pesa Karine conseil. Mutu olinga Karine te o critiquer Karine. Alors linga te mutu olinga Karine te. Alors linga ko loba Karine makonzi maloba moya malamu po batu balinga e. Omo po omo nandi mutu msolo ba. Karine mokonzi Mami bale bele ba vexé ka po ba moni mabela Karine. Voilà janvier. Tama janvier oloba. Allez-y que donc yé mo pas vexé. Chine betele maboko lobi mi okoteli mamina. Yé pas vexé dit. Te non to ko ndima ba bêtise te. Merci. Voilà donc tout est bien pour comprendre na souka pena et teboula montaki. Il y a des choses qu'on peut encourager, des choses qu'on ne peut pas encourager. Toko fana atende po to finga Karine, toko biso toko finga nde Karine te. Mais place ma bezate la baronne to linga la ninga vrai. Ko to pena obeti faux. Ça la mi ma be makas. Po to linga ko na ninga vrai. Nga ko nene ya kelo. Na moni mabaka nde mi Karine osali ma be. Être ko sali ma be na ndoko bebeli sono un vrai camarade d'Azarabongo. Ma be malam. Voilà, merci beaucoup à Guisoloy. Pas ma caméra, ba tous bolinga biso na botali biso bo CPT et aka musala na biso. Fallait que to le belango. Merci na le prof. Merci na ba tout soutenir la ranga, hein? Là ba boko type sika mais yo mundele o batindi yo la mutu atindi yo na yo moko. Yaka lisuna ba pe vidéo na ko mona. Tout ngani na ko enregistrer. Na pe si merci na dadi mabimo ko la mombele na Paris. FM depuis Paris. Merci de bon séjour na Kin. Et puis qui encore la moni wala David lutte doux de caractère. Et donc cache ni na koyaki na moni wala to engagement ibele. Donc nous sommes arrivés à la fin. Que mon Dieu vous bénisse. Wa sepela kité, nous allons prochainement au sepela. Au sepela qui continuez vous abonner, vous aimer, vous partager, vous liker pour que ça la bien. On se retrouve prochainement. Au revoir. Bye bye. Ndeko ya Congo pona masolo ya culture ya Congo ka masolo ya ndule ndenge kotambola kaka awa na micro libre oza libre loba ndenge olingi kasi kofinga te po Jemima Ibele alobi awa eza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo okozoba information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epa ya Jemima Ibele. Hey, Yokania!